Osaka bana Yahweh mon espoir. Makambo yango bafasuke kokisama. Tu es mon espoir. Tobengi oza komba yango tolobi elonga. Yahweh mon espoir. Kambola na maisi mopiangala nda yozinda. Tu es mon espoir. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh mon espoir. Mon espoir. Papa ya bana. Mon espoir. Mon espoir. Mon espoir. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci na bilonion tout bozola na biso de partout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenjama boto poye. Biso wapi les man ne triomphent jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Merci na bandonion tout basutena biso. Merci na pasteur Fezami si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema vivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle. Luke le motema papa Emmanuel na Boston le frère papi Tonge na Nzamalola amonayo bonzambe na bonzambe lo les offres bien aimé dans le Seigneur na émission de l'autre zanana to ya minan to na frère Max Mbenga OK boy bien très bien Mikole Belé yene to mira vraiment ko solo na poko de lo shalom papa shalom de Calvin shalom na bana pote belé pe bana mokili mobimba obokolanda biso na nzela ya koko na biso ya basite oyo ekambami na ndeko na biso Alville Beya o na lingi pe encourager te biso surtout te mikoeleki akufelaki mama na ye mama na biso et nous bénissons l'Éternel pour na musala munene mama salaki pe to pamboli nzambe komona ndeko Alville ko zongela musala na ye c'est que le kumu nkembo zonge pa na nzambe. OK papa Max Mbenga bonne santé à l'église en colon. Ndeko Calvin tant eza mabe. Tant ezali mabe, tant eza mabe. Oyebi ke eza na bokono pandémie oyo esilisi mayela ba savant. Esilisi mayela ba professeur. Esilisi mayela ba roi, mayela ba président, mayela ba prêtre de prêtres, mayela de ceux qui prétendent être des boss de boss, mayela ba généraux, mayela ba colonel, mayela ya ba garde de corps, mayela ba de sécurité, bango nyonso ba ko équiper que c'est bazoy bateni ba sala. C'est là où je comprends que Nzambe aleki bango. Nzambe aleki bango. Obi otali premier ministre Italie, je aimé sa réaction abi to sali nyonso ko sala lokola batu mais to suki hein etira likamwa lola. Oh, c'est là je compris que coronavirus oyo et ce n'était un peu ba konza mboka était ya ba roi était ya ba généraux était ya ba to nyonso bazo nyoko la biso na Congo était ba to bazo yiba mbongo ya Congo était ba to nyonso ba tonga ba immeuble na mbongo mu yibi o biso le tozo nyoko ma tozo kemba tozo mona pasi lelo ba bimanzela ba tambola ba to ba beta tolo coronavirus et si mayela ba mais heureusement que coronavirus devant combo Yesu à réfléchir. Nenga pe na micro na yo avato kota na bozindo. J'étais en train de réfléchir. Par rapport à la pandémie ou à coronavirus et pesinga mayele belé. Pourquoi coronavirus? Pourquoi cette pandémie? Pourquoi yele biso?
moi je pense que ezali avertissement. On benga en anglais warning, it's a warning, ezali avertissement munene. On dit que nzambe pe na kibonzambe na ye aiko permettre pe biloko msuna mukilia. Comment voulez-vous lelo moi si bazo balana. Mobali na mobali bazo balana. Rapport sexuel mutu akamati mwana mobali akamati nzoto ne atie pa na oa mwana mwasi nzota mwana mwasi ofiba nzota mwana mobali lokola bombo mwana mobali a éjaculé même na munoko ya mwana mwasi. Eza mabe papa ma. Eza mabe mutu osala aokamata nzoto azotie pa nyama mutu aokamata nzoto na sena mwana petit moko ya sala ka rapport sexuel na ba mabata na ba soso azupenza nzoto mobali akotisa ngo pa soso. Eza histoire te moi je vis ça. Nabi ndeko moko ti kokufa jeune moko ti kokufa ki pede auto kufa mikolo yo papa libume vimba ye makolo poliye omoni anusuko efungwa mie munene lokola li objectif a caméra oyo. Hein? Donc sima anusuko tala li douce fungwa mais donc apola je et nabi ndeko wana naki même na matanga ana mais c'est terrible. Yebisanga ba malade bokoya tende na mokili ekoya tende na mokili mabe komi na niveau kolobate empoisonnement kimotema mabe likunya zuwa ndeko zaki chrétien ama komi na poto tala comportement na poto tala ba divorce eza na poto bato balani na 6 heures bato balani le 2 mois après ba kabwani mutu mususu na komi na 10e mariage mususu komi na 12e mariage mususu komi na 6e mariage mususu komi na 7e mariage tala divorce ndenge eza na poto. Et pourtant awazaki mo Christ akosakana te tanga komi na poto moni que za fin du monde tout est permis bato boni mususu ba na poto na basani nini ateraki lopango ataki lopango a famille azumbongo asani akimi na poto muso asalaki mabe ye wana kimi c'est dit que buzoba mabe komi na ndenga kosakana te. Et moi je pense ndeko Alvin Bea ba moment oyo eza moment biso nyonso à travers le monde to senga mawana nzambe. Combien de présidents africains, disons même des présidents à travers le monde, on va nyoko la population. Pona bokonzi na ye aza prêt à koboma bato. Pona bokonzi na ye aza prêt à sacrifier bato. Toujours mon à travers le monde. Ba mibe comme ça kozoma ezangi même soubassement biblique, ezangi soubassement spirituel. Yebisanga coronavirus roya tendengeni. Donc moment où tozali eza moment ya eza un moment de réflexion, eza un moment d'analyse, eza un avertissement, eza un moment moko na moko à ça l'examen de conscience par rapport à Vinaye. Par rapport à Vinaye. Tout le monde en mboka tande ba kondi bazo sila. Yo kasi ke bazanga ki mbongo. Yo kasi ke bazanga ki mbongo. Soze ki pona mbongo, ka biso ba Max oyo, biso ba Levin oyo, biso na ba Arnaud, biso onde to kokufa. Coronavirus. Ça c'est une analyse d'angai. Nazo mona ke ezali, ça dit que quand na nzambe peli, tala même le long na l'église. Tala mambozo dans certaines de nos églises, ba prophétie à l'okuta. Ça dit que buzobe côté, muyibe côté, empoisonnement cadre d'église, ba fausse pratique côté, occultisme côté, magie côté. Donc makambo belé ya mbindo et pourtant église avec esika santu. Mais le loup s'est transformé dans ma cambouébélé. Yébissa comment Nzamba Rosepela. Comment Nzamba Rosepela. Comment coronavirus est royaté. Voilà pourquoi. Et un moment oyo. Tout les pas dans Nzambe. Tout senga ngano baka mikolo nkolo yoka mawa. Nkolo yoka mawa. Nkolo un moment nkolo yoka mawa. Nkolo yoka mawa. To sumuki. To sali mabe. Tata limbisa. Tata yokela ngai mawa. Papa kotika ngai te. Mutu afuta kaye parfois $200. Mais tala ba immeuble azana na Kinshasa. Tala ba immeuble mutu azana na cadre na Kinshasa. Tala salaire au écart ezali kati na biso na bakonzi. Au moins un fonctionnaire à l'état. Ba futa kaye parfois 200 000 francs congolais. 100 000 francs congolais, 80 000 francs congolais. Mais tala salaire ya bakonzi. D'hôtel salaire yako sakanate. Qui construisent à Kinshasa? Qui construisent à Kinshasa? Ezali Bango. Regarde la vie que nous sommes en train de mener. Regarde la vie que nous sommes en train de mener. Moutassi c'est classe à Zora Moussalate.
Obala problème, otanga problème, ozo musala olia même problème. Et d'ailleurs, nazo biso na Kinshasa, Alvin, et loko boma biso coronavirus ta, et loko boma ba kilo ezali corona nzala, corona stress, corona traumatisme, je reprends. Et loko boma biso na Kinshasa. Mais je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Et loko boma ba kinoa. Eza coronavirus te, corona nzala, corona traumatisme, corona stress, toko vivre ndenge nini. Bakolo lopango, hein? Bakolo lopango. Est-ce que lopango, bakolo lopango mingi bazana Kinshasa. Ils ne vivent que dans lopango na bango, papa. Nga mona locataire. Et a comme loba, abenga lobby. Abi frère Max, nga kutuma na bina corona letali ngaite. Nga na fin du mois na besoin mbongo na ngai. Soko boyo bima. Ça je te dis vrai. Abi frère Max, dans sa vérité, na linga ko mingi, mais on est a business na ngai, na liaka nango, l'état tongela ngate. Soki na fin du mois, okoki ko futa te, na ko bimisa yo ba konzi na bino osange lokote. Wane zanga. Bonde comme ça na kisenso. Nde comme ça na azasoki na bibo, ba bise bongote. Ko lopango mamba corona talié. Et yemo ko pa face na Kinshasa, ko lopango mingi, ana musamso salarate. Avant nana ye azelanga le 30 aye rozombongo na ye mbongo ne sungaka ye alia esungaka futa ba ne classe esungaka ma mususu. Tu vois, donc momo nazolo bake nzambe kita na Congo et à partir à Congo nzamba yokela mokili mawa po biso awa na Kinshasa ali aussi to continuer ka oy papa oro yoka et comme conséquence zani toi criminalité ko baksama qui koulou ne roya danger qui mouyibe roya danger ba bandi ba ko profiter ko côté la ka ba banda ko po degré anzala tala lelo mon frère tala lelo degré embouteillage. Et puis biso mo pe ba kino ki mutema mabe les mêmes personnes qui vont à l'église o ba kena ko sambela bango wana kaka mitema mabe matembele tono somo ba 500 francs matembele et comme 3000 francs congolais ça qui a l'os et mati semoule et mati nyonso et mati na omena otu kotambola de ozomona nga kana tina na yeba comme na biki to sala émission na bina tambola pona yeba maman msusa psenga na mwa mbongo na nga na zuna paso na somi na ngelo rota na zongi na nga gaksumo bi nga kutu na vivre ndenge ni babi to vana ndako oui nous avons nos conducteurs respectés barabi nga siko na osala ndenge ni na nga ne logote vous comprenez vite aux anango awa nzamba songa. Merci beaucoup papa Max Mbenga. Jusqu'à présent papa Max Mbenga congolais mingi bazolela papa na ba décision ba konziamboka bazu concernant makamu ya coronavirus confinement wana et dans la bamisus basutuka lelo que non lobi torobima lisusu tozala enfermé na kati ya bandako omonyo ndeni. Bon, confinement en soi de Calvin, merci pour la question ezali mabete. Ezali ngana zoroba batelanga na batela yo tomi batelana. Erotika la paix de visa, erotika la paix moi mikolo oyo. Moko na moko ko traduire ono mnoka mboka na bango. Batelanga na batela yo tomi batelana. Coronavirus azali wana azokela mtu mawate. Coronavirus ana besoin invitation te. Aya gutu aza tetu ayo rane anglais te. Ayo rane espagnol te. Ayo rane français te. Ayo rane portugais te. Aza mafu. Ayo ba kondi ba moni ke tout ça la nini. Moi mikolo yo bavandi 4 jours. 2 jours babimi ko luka. 4 jours. 2 jours babimi ko luka. 4 jours. Pendant ce temps, bazoluka ba stratégie lokola batu. Baoluka ba sala oyo bango bakoki ko sala na mayele na bango lokola batu pona bola ma population. Mais on pas ces alliés que biso ba kinois to vivre au quotidien. Ba initiative nyonso bazu eza malamu lokola tata malonga akolinga te mwana kufa. Tata malonga se mwana nga simba moto hey arobenda ye posina na libulu te to pe simba moto te. Mais les grands problèmes to ça na on a Kinshasa, je suis en train de prier nzamba sala biso ka grâce pour biso na Kinshasa. La plupart de la population na biso
il faut que ne cop na na tongo ake ne koluka na ye petit sirage ake mwana maya ke vie eza ya bongo tout ça là muso ake na limité pas bendien wana banyokola kabiso ba pakistanais ba libanais aka sali moi coup de main na pourquoi MSO pèse 3000 francs lobe ake moi 3000 francs et sunga ya sa moi économie na vivre. Maintenant je vous dis confirmer ça ma bête mais pour na mboka na biso na ba mboka mususu il y a des dispositions alimentaires Ozomaki. Il y a des dispositions sociales Ozomaki. Mais na mboka na biso, je te dis ana ba nzamba sa obi coronavirus za muto ayoka na ye. Pour net na mboka na biso oyo eza mo passé. Ça veut dire que corona nzala ça veut dire que akonyonga biso. Corona traumatisme akonyonga biso. Corona stress akonyonga tane biloko mati. Tambola, il y a un journée d'investigation. Parce que comme on a un moment où on a un papa confinement, malade de côté Namboka, on sentit que monsieur Bazo travaille, que l'État a en charge de refouler à Bango. Bazo, ça sa population. C'est pas un avis, c'est le contraire, papa. Dans le moment, il n'y a pas qui n'ont profité à nous que la moninga bilo réseau matin. C'est ça que je dis, non? Dans la terre maloba homo homini lupus. Et ça pour nous bakena l'homme pour l'homme loup. Ozomona biso bakino surtout ba congolais toi mité amabe. Ba moment bonde to profitaka. Ma pesaki na 300 francs et comme na 700 francs. Ça comme l'eau c'est qui n'a pris souka et qui n'a pris boye et mati boye. Et c'est ça le mal et au tout bon ça ka biso ba kleso. Ce sont les mêmes personnes dimanche dans l'église hein. Au bakena église kaka bangwana lelo so que vit 4 jours nzamba salagra. Moi je vis des mamans na 8 ans na tamboy na moto ko circuler par-ci par-là na moni comment bat bazolela comment ba maman bazo bato to sala nini batata mayele sili ba bato to sala nini ba petit mike ba débrouiller bazo baté ba sala nini pona nini. C'est-à-dire que vie est intenable. Ma coquille est alité, obi d'abord même et pas na biso même muta salaka, ezalo ko la salarate, vi obi ka ndenge vito menaka awa, mingi mito bika pe na bana poto, bango pe kuna moyeba bime sous ces alité. Alors, a oza pe na bonne foi, atine $, ta $10, mais comment a se déplacer ndenge nini? C'est ça le problème. Alors, ya nabi et qui me lo asuka pona biso ka nzambe moment to komi et qui me lo yasuka za nzambe et na profiter papa question non et ça peut moment oyo ya partage ton père et ça moment oyo pe ya partage ton père et ça moment oyo ça peut moment bolingo oza na sac ya loso otali tenga na sac ya loso na na mi balé misato na zota sac mona pe sa voisin na ngai na kabela ta voisin na nga oza pe na mo suka lotali balopang na biso pene to vanda bote moninga kuna mona penda ke eza mo mobulu ndeko moi ndamba sukali yango lambela bana ti lambela bana potopoto en tout cas moment zape moment à partage eza na moment moko ya bolingo eza ndenge biso to bengaka moment partage ton père avec celui qui a faim en tout cas. Mais papa comme on a neni par rapport ya décision ba konzi bazu bien sûr eza na ngoma mais peuple bazolela bazolinga te ke bazala confiner na kata banda ke ba okufa na nzala ba se préparer kité yo mo. Oui, c'est ça que je venais de dire tantôt là. C'est-à-dire que décision ba koneza ma bête. Ba konzi o me biso ba kino ba sans foutista. Ezana ngote bazo kosa bazo luka mbongo boye mais tozo mona pe bato ba kufi déjà. Tozo mona yebani bato ba kufi. Baina coronavirus bakufi. Je crois que pour le moment on a resté tous en 54 cas ya bato ya coronavirus au bakufi. Donc ezali kambo kosate ezali kambo solo. Yango wana puisque ezali kambo solo esengeli tomi batelana esengeli na biso to respecter ba principe o ba pe ya hygiène o ba pe sibiso toto sa yango yana bi batelanga na batela yo tomi batelana ezali important. Maintenant concernant confinement confirmer ça ma bête mais toko sambo na Kinshasa. Confirmer ça ma bête mais toko kem et risquer bom bato mususu na nzala. Bato mususu a dit que bazoye papa bato bazoye baté ba rosala déjà to biso to botama na nzala. Tokola na nzala tokufa rappel na nzala. Donc nzala ezali caractéristique na biso. Mpia kezali modèle na biso. Ezali identité na biso ba congolais. Donc nzala ezali identité na biso ba congolais. Même na temps normal, alvito de faire ba mapa. Muta defi mapa na tongo et comme na pokwa kimi na ye.
temps normal toliaka basoso à demi-terrain soso bakati ndambo toliaka Thompson na ndambo na temps normal c'est ça la vie que nous menons na temps normal d'être souffraka bongo maintenant na période oyo que non 4 jours aux anandaku obimate ovandi obi kovana ndako esenga tuka ke badamase za koliezala komelezala esenga kapo obujete ozanoka na kati ya ndako alors senga ke nza en tout cas pona ngai nzambe kaka batela biso nzambe kaka parce que nzamba robatela ba kinwa te na modèle ba vibiso tozalaka nango ngandenge biloko matisi ozo appeler lota 100,000 francs ozo lelo 50 to 100 dollars ok pena wenzeboko oye batoko banda wapi aussi sa wapi et puis même 100 dollars na 4 jours oyoko ba famille bato belé eza moi passe bazo lela nzambe na lola ayoka mawa akota likambo na biso sinon te rozala somme tozotala lelo ezali lelo toza vendredi tozotala décision ezomaki lobi nayoki ke bakote mosusu bafonctionnaire bazabani da kofuta bango muke bapesa bango bambongo na bango soko tambolaki komona totala pe ke lelo toza vendredi totala d'ici butu tokolanda bainformation totala ndenge nini makambo ngo ozala mais reste coronavirus ope eyi mpona koteya biso coronavirus epe mpona koteya biso esungi biso ba prière en famille zonga esungi batata bazonga rapé na temps au coronavirus donc coronavirus epe eko corriger ba mususu batata bakomo zonga na temps na ndako coronavirus oyo ememi pe ba prière en famille coronavirus esali ke muta kufi bakende kokunda ye surtout likambo wana pardon etika la libela basta de fête betim papa likambo ya muta kufi bakende kokunda ye papa obi no rapo satana sauter pour le kokunda mutu na Kinshasa et comment qu'il y fait le comment qui ça dit que muta kufi bozo bate boko banda wapi boko si sawa ba ça de fête $6,000 ça de fête $5,000 ça de fait $4,000 il y a $3,000 eza boza bob sabino e bosa noke bembe mususu zoya donc business penza que était li e comme penza ne ba Brazil zali Lubumbashi pe zali okufi toke na morga tozio tosani toke tokundio eko sunga biso bana poto pe ba kopema mwa muke tozomona ebembe sala 2 mois na morgue ebembe sala 3 semaines bazoye bate bakobanda wapi bakosuka wapi comme ça bato basala salle de fête banga bibembe pardon bato basala salle pona bibembe pona olaka bibembe ekoteya pe bango donc mutakufi tokile kokunda ye esunga biso to pema tolongo na ba stress tolongo mutaku bozoye bate bakobanda wapi bosisa wapi donc coronavirus yango ye tale lo Kinshasa calme koti degré à bar papa o baba msoba na 8h bon manga na bon mayo to de musique ça dit awa ndule ezo banda tongo sa moyeba na batanga classe ezate moyebo pe mezate au centre de santé kuna bar ya ngwasuma musique donc matita siko tala siko kimia donc coronavirus on a dit que coronavirus c'est un avertissement. Et côté abisso, tout se préparer, tout ça la keba. Et leur service que non, tout ça la keba. Malgré qui président na yo, malgré qui roi na yo, malgré qui nani na yo. Donc coronavirus kazomono 0. Amono 0, on a prêtre de prêtres, on a le boss de boss, on a aucune haine. On a que haine. Back in the end, on met ba leçon yé. Back in the end. Back in Afrique du Sud, back in the Suisse, tu vois la leçon comment coronavirus est côté abisso. Dans la ligne que bamakamu nyoso to coronavirus est côté abisso. Nabi que to longa na biso coronavirus, même toi to zonga la vie normale, to tika na yango. Et ça peut ba leçon, to bongi ça peut ben infrastructure hospitalière na biso. Coronavirus a été abisso que non, to bongisa hôpital général, to bongisa par exemple hôpital Asana, to bongisa Kitambo, to bongisa Ngaliema, to bongisa nini hôpital de référence, to bongisa bo, hôpital banzamba au club so mawa. Pour corona souvent mara siliki, aba kota na RDC. To biso ne to rozana ba kufi ebele. Ye ça va centre de santé ne to zana ngwa danger aw. Kene d'abord na temps normal kuto kezo ke na mama ye moboya
autour les a full tes centre de santé au coup de la carte hôpital tala degré bo soto degré ya mbindo il faut qu'il y ait un hôpital mobo kota morgue on a poussé na boy ande kuna ngai mbisa ko polako mbisa ko je me dis wana na bata normal donc corona oyo esunga biso to bongisa makambu ebele mais je crois que moment o ndena baki ne bandele to lelela nzambe to senga mawa na nzambe nkola yoke la biso mawa nous avons péché to sali mabe oye batu boni bakufi na est papa na mboka Congo batu boni bakufi na est makila boni etangi na Congo makila boni etangi na combien de batu bakufi na ba poison tatanga na kenda musala bo paleka combien de batu combien de makambo esami na mboka oyo payoka sike nzamba osepela nzamba ngoza master na biso de ce moment oyo kobana na mokonzi ya mboka kobana bakambi nyonso tofukama nzambe limbisa biso to nyokoli peuple congolais nzambe limbisa biso to yibi mo peuple congolais nzambe limbisa biso to détruire mboka Congo ta muta aoyo abandika mo azuka bokonzi lelo to akomika ministre lelo to muta kingaloka 50 parcelles 10 parcelles 15 23 biso ba diplôme kabama ba diplôme ba licence au foot la moi studio mo so wapi boti lelo mota mtope fafa na titre académique Calvin yo lekie mais ka poazu bokondi à peine 15 parcelles à sombi biso to soma mukoni biso to soma mukoni et pose bokondi le faut za ndeko ya il faut za la mwana ya papa na lana mutu mususu wa mukonzi mo bosu wapi vidéo ngo pe tambola yoka français ya mutuana papa yoka français mboka chance l'euro pamba yo comment nzamba osepela yebsanga comment coronavirus ekota te na mboka ya chance l'euro pamba na Congo papa siko bakanga ba université to tanga ba classe ponani onyoko mina ba classe papa ozu ba diplôme licence mais poko ma député bazana batu na bango batiaka okoma mandataire à l'état car bato basalaka na ancien testament mbula na mbula bango na bango kaka babimaka okoma bango na bango kaka du père au fils et comme la yebi comment nzamba osepela te momo eza pena momo eza que non surtout bakambi bato nyonso bakamba Congo kobana na ancien testament kobana ne bandeli ya Congo na benga ancien testament ti lelo na nouveau testament se batia pena nkolo tosalaki mabe bato sa loko ba Zaché vraiment be Zaché reconnaître que azala pena muyibi fa quoi comme disent les Kinois Zaché ndimi na kozong bato na salaki mabe na kozong sa babor na bango na kozong sa biloro na bango biso pe petit peuple biso pe to fuka bato senga nzambe mawa tanenge ndunda koni na lopango ndunde boti talelo mupiko ndunda 3000 francs 3000 francs donc biso pe koto kin to botaka pamba ozana bana 7 bana 8 dibaolia ndenge nini nzambe pardon yokela biso mawa po sino biso na kin to yoka basango yoro ba nzambe kaka mikolo zaka nzambe yoka ngata su mikolo na bonde su mingita na olala kana simaka nzambe yokela biso mawa prière na ngaka nkolo yoka biso mawa nkolo soko tali mabe na biso mukili rosila yo poza na poto yebsaka nzambe yokela biso mawa yo za su na mboka nini nzambe yokela biso mawa yo na sepelaki na président ya pays monota en Kombote ake na ngomba ake lukelongi na nzambe ça j'ai beaucoup aimé eza momo bakambi na biso na petit peuple biso nyonso eza ba prière ya parents cité eza la prière ya mativi po biso ba prière mingi koma ko prière pour la nation et comme nango ya bilo moka ba mingi ya ba parents et ba prière ozuta na se ya motema natala ngai max côté tel na sala mabe nzambe yokelanga mawa ngala za mukambi songolo pakala boye na lopango na ngana na 10 mituka ya leta na yiba naki nozongisa yango ngane nazali na 23 parcelles mais na sa mutema na ngai parcelle na 23 na 22 parcelles za mbonga miyibi
Zambon ba pesa ngai na ke lo pesa batu boye yango ngana zwaki na zongi saba lopango batu na loba eko matana service à l'état basa biloko songolo pakala eza moma wana l'état yango moyibi papa Max Benga bandiko bawala na biso de partout to comme na suka ya émission na biso silence total ya église papa Max na ba moment ya boye la fois que église est téléma et loba et puis la solution dans le temps basta la sorte que prière mauvais signe les faiseurs des miracles portés disparus les prophètes des nations ok ba les kaka copie de la prophétie en boka batika ko prédire di kamongote batika ko le belangote ba vani silence total. Ezani papa la kisini na silence dans la partie ya bakana. Makanisi que mamba corona oyo riche était bisoa était belé la batoa. Ainsi que momo ezali la pasteur, ezala évangéliste, ezala prophète, ezala évêque, ezala docteur, ezala mundi ancien diacre. Biso tout mikolo biso tout. Nzamba talisi bizaka nzambe. Nzamba talisi bizaka nzambe. Et na mboka Congo esengi pe teya ebela basai na nzambe non ko ebiso awa ke bisala sala e koma ke belé na église masakoli ya lukuta pona luka mbongo ko buto la biloko abate koma ke belé kati ne tonga na nzambe surtout awa denyama na kina lemba na kutana basali momi bale batelemisa to solola o santé na monoko musali sola lotoko ya koloka. Je te dis vrai. Obinga moneka juste na ba obiki na bate na lobane. Sola lotoko moko ezobima na monoko na na regretter de nepsaka bango trabe. Oh non sona ba pasteur oto non so papa. Ge penda yudo ondike ba kotiaki bango na kana na tono ya lotoko. Ha? Nabi on a za porte soki na msebisi nga za prophète kinga nabi oba to basala na izina lotoko to ba parfait si ke bimi comme na lotoko to ezani vous comprenez donc mambuzu sali manakati ya mboka papa même nzamba zo sepelate donc moment ezali elobi nango kulutu na biso kibambi chitwa alobi ke ezali avertissement ezali warning c'est-à-dire que moko na moko amitala moment oyo moko na moko amitala nesika to luka d'intérêt personnel nesika to luka peuple aza déjà azakati na nzala to luka susu ko benda ye mbongo to luka susu ko benda ye misolo eza moment oyo sengeli moko na moko amitala. Et Nzambe, parfois tu la solution. M'soka Nzambe yoka le samba moi 18 ans à Sénégal. Nzambe yoka le samba moi ya never pour même moi ça na 5 ans ma vie mamba coronavirus kasambe la peut-être ma fille là de 5 ans. Tam soupe Nzambe yoka le samba na ye eza momo yo to sing une église corps de Christ. To telema to bondela to lela mawana Nzambe ba pasteur bazala makoki bakanisa ba orphelin bakanisa ba veuve bakanisa ba vieillard. Et d'ailleurs je bénis le Seigneur obi que malgré ba moment difficile oyo ezana ndeko moko na moi ba ndeko na mboka poto malgré ba mo ben ndeko Max malgré confirmer ze pa na biso awa meto kanisa ki en tout cas ko sunga ba ndeko bazana difficulté d'autres ça l'activité awa na bi gloire à Dieu. Nzamba pambola bandeko na malgré confinement mais bazo kanisa ba orphelin bazo kanisa ba veuve bazo kanisa ba vieillard to sengi na basala Nzambe bazebele Nzamba pambola na moment oyo to kanisa ba pauvre to kanisa bandeko bazanga to kanisa bandeko baza ko souffrir et Nzamba pambola biso église to tellement to bondela pe to senga mawana Nzambe. Merci beaucoup Papa Max to combination ya interview na biso. Nous avons bandeko balanaki du début jusqu'à la fin par rapport à un moment où tous en ont ya. Neko ba d'abord pour na ba mwana Nzambe a solo. A ozelaté pasteur a bisaye que au moins numéro oyo 089 360 77 tinda boyeboye. Mwana Nzambe a solo a olingate a ozelaté. Mwana Nzambe solo bi ke na moment oyo même ici ba bâtiment na biso ba kondi balobi to éviter mikolo ba kilt mais moi Nzamba solo tango Nzamba pambolier. OK, une église